tosangisaki bato ya liboso ezalaki koévalue région classique ya Kinshasa mosala nyonso tosali na depuis installation na biso kino lelo kotala ndenge nini totamboli mpona korendre compte epai ya archevêque président et puis koinforme na basali ya nzambe nyonso ya ville ya Kinshasa ke l'ex la grande machine région classique de Kinshasa, ça existe bel et bien. Nous voici aujourd'hui, Nasuka Yambula 2025. Nous allons toujours en forme et puis qu'on s'est réorganisé les sous on a bah, échéance ces oeufs. Bongo, année mon balai au tableau de difficulté, nous nous raconter sur le terrain parce que chaque jour, il y a un pasteur, nous sommes venus à Kinshasa. La difficulté, nous nous coûtons, nous n'a pas changé. eloko oyo tokutani nango mingi na terrain parce que ezalaki réorganisation koinstalle encore église de réveil na ville province ya Kinshasa moto moko te abosani mbilinga oyo ekotaki oyo ezalaki na kati ya ville province ya Kinshasa mais quand même bato nyonso bozali komona na nsima na ngai bazali baresponsable ya badifférentes entités badifférentes provinces badifférentes coordination bango nde bazali koformer région éclaircie ya Kinshasa. Mission ezalaki facilité mais quand même atako tosali 100% te mais quand même quelques pourcentages yango ezolakisa nsima na biso ke mosala esalami mpe ezali kocontinue kosalema. Na teza mabino ya transition est-ce que vous réalisez que na équipe na yo travailler en succès? Pas tout à fait mais quand même to réussir ko installer RC na ville province à Kinshasa. Maintenant, to komi na étape ya ba réalisation. To komi na étape ya ba réalisation, surtout eloko munene oyo na ko marteler na mandat oyo ya mokonzi ya église à réveil oyo ya pesi biso sous confiance na 5 ans na ye biso be tozali wana tomeka kovandisa oyo etali administration ya région classique ya Kinshasa ba installation sila et puis tozala na ba liste réelle ya ba église oyo ezali ba membre ya église à réveil ya ville province ya Kinshasa tozala na contact ya proximité na ba pasteur ya ville province ya Kinshasa c'est là qui va nous permettre l'élargissement et l'agrandissement ya région classique ya Kinshasa. Place ni ozo pesa l'état congolais pour travailler tout va faciliter tâche na ba coordinateur na biso tozali interface ya l'état ba bourgmestre fu bayeba ke ba coordinateur oyo totia na ba commune bazali ba conseiller na bango directement sur le plan spirituel et puis bakoyede bango makasi na makambo etali mission ya église to pe kozwa connaissance ya ce qui évolue na niveau ya église ya ville province ya Kinshasa na ba niveau ya ba commune na bango soki collaboration étroite ekosalema na ba bourgmestre na ba coordinateur biso totia na kati ya ba cordon ya ba commune et vous allez loka malamu et faciliter même bango tâche ya koyeba qui est l'église du réveil qui ne l'est pas et faciliter bango bayeba qui marche na ba mibeko ya mboka église ni ezako bebisa na église nini ezali kotambola malamu yango tozosenga approche wana esalama makasi entre ba coordinateur ya ba commune na ba bourgmestre ya commune et dérapage oyo surtout ezali kosalema na niveau ya bato ya déco ngai lokola évêque régional ya ville province ya Kinshasa nasengi il faut eloko wana ekatana église réveil du Congo selon la loi 004 oyo epesi biso nzela lokola interface ya l'état congolais ezali partenaire fiable ya l'état mais mpona nini baservice wana na moment lokola ya bafeti boye moko ya bamission régalienne ya église veillée de prière eza mission normale ezali mission moko normale ya église. Mais pourquoi bakosenga ba pasteur bafuta ba $15 ba $20 ba eloko wana ekoki kolekana ata mokete nakanisi na kozwa langue na son excellence Daniel Bumba na kozwa langue na son excellence commissaire provincial ya police général Kantu na kozwa langue na Redok ya Aner na kozwa langue na ba service nyonso ya ville province ya Kinshasa bayeba te église de réveil ezali partenaire na bango ezosunga na makambo ebele na kanisi ba réunion ebele to organiser na ville province ya Kinshasa soki numéro 1 ya mboka akosala biso confiance ayeko participer na ba réunion wana
batala nini esika nini oyo l'état aza kotia biso. Mais pourquoi bango na niveau ya bacommune balingi kodéranger baéglise? eloko wana natomboli mongongo makasi nalingi esalama te et puis naza kosenga na bapaster nyonso ya vi province ya Kinshasa oyo bazali bamembre église ya réveil, soki dérangement moko eye na kati ya église na yo kouta na baservice ya déco bien baservice mosusu culture et art, baservice ya ndenge na ndenge eza kodéranger église, babenga biso na numéro oyo plus 243 82 53 40 899 na bandeli pour la compréhension ya malamu, plus 243 82 53 40 899. Mokonzi ya église ya réveil ya République démocratique du Congo, son excellence le représentant légal archevêque président Evariste Jibaya Mampia ayebisi ngai napesa message oyo na basali ya Nzambe nyonso. Il travaille là-dessus, akomona même ministre de l'Intérieur pour kokomisa message wana na toute étendue ya République démocratique du Congo. Faut batika église na kimia, ba veiller eleka na kimia parce que mboka eza na yiki mosala munene église ezosala ezali kobondela mpona mboka mpe kobondela mpona bakonzi. Nous sommes leurs collaborateurs esengeli ba veiller eleka na apaisement ya malamu po mboka ezala mpe na attitude ya malamu. Meilleur vœu de bonheur, la nouvelle an 2026. Bonne année, que Dieu vous bénisse.